kuna walobino toye koyoka bruit ba réseaux sociaux comme na kati omoni place comme boye comme makabulu bato bayebi ke soki match elekite ata bazana na ata bazana kibila ngundu ata bazana lubilanchi ata bazana na lisala bayeba kaka ngai voilà omoni oh ya kabulu match elekite ndenge nini ngalobino l'état futite voilà problème sikoyo kuna bakonzo ya kozwa décision bakeko yebisa bango balobi non match wana basi bafuta depuis 2019 même ça bino paquet na vidéo caméra oh basi bafuta mutu apesaki information ya lokuta wana a rendre mauvais service na IGF voilà apesi information ya solo te bon nayebaki IGF alobi na tuni na ministère des sports a géraka makambo ya transmission te bon mutu a géraka ezali ministère ya communication voilà il fallait que tuna sans précision réponse directe mais bango batu nyonso bayebi kaka sport eza ministère ya nani biso tozodépendre na ministère ya sport te voilà biso tozodépendre na ministère ya communication voilà oh kabulo mais na expliqué bino awa kabulo nazali ministre te voilà te bon nasalaka na banque centrale te voilà nasalaka na ministère des finances te na mécanisme nini au moment où nazoloba bafacture mibale wana eza na mesa eza na banque centrale voilà efutami nano te match moko nayebisaki bino 160 voilà euros ya liboso efutamaki mibale etikali esali 320 000 euros voilà mibale voilà soko okamati 320 000 wana otia en dollar epesi 400 voilà sikoyo butu wana nazoloba mutu wana aza moto ya likundu voilà ake kopesa IGF information ya lokuta sikoyo IGF alobi non oh basengi 400 000 sans toutefois préciser que 400 000 ça concerne les 2 matchs personne ne dit que nous n'avons pas encore payé bah, 2 matchs mais kinakata ote mais si ndeko secrétaire général ndeko IGF aza koloba match za kubetama pression ce qui bato wana par rapport à matongi bazomela masanga moni ba langage wana et ça là qui ba congolais bien té tolingi au pesa biso précision vraiment pour presser IGF il se croit être au-dessus de la mêlée selon moi à vérifier information té comme ça la émission de bandeko ba confrère et puis comme ça maloba o na ba réseaux sociaux o lati kombo ya kabulu exactement to yebisa ikutu ba confrère yango na zakina bango na yebisa bango à l'hôpital bozo sala ba émission moko ezali ko intéresser population mais il faut faire un effort un bon journaliste ndenge toza wana totanga biso na esti na so baye ba aventure tolobi un bon journaliste il vérifie toujours l'information oui il va à la source c'est très important dans le métier tozo sala mboka za munene eza mwasoni par rapport à l'extérieur au moins dans les réseaux sociaux monde entier zolanda que on n'est pas la RDC est capable de payer parce qu'à foutre un match voilà. mais des systèmes il faut système échanger qu'on planifie makambo suffisamment tôt qu'on fout à place beaucoup fout c'est tout so besoin d'autres pour vérifier Égypte za musikate toza un ambassadeur kuna tinda ta ambassadeur so za na moyen okendete olobi covid des ali monsieur l'ambassadeur va à la CAF vérifier information quelle est la situation de la RDC par rapport à ba droit de diffusion voilà na bato ya ba esprit amabe ba koti na kati ba comme ko régler ba compte au moins ezali système moko na ebité ngana ko suggérer na gouvernement na biso et loko lokola ba réseaux sociaux ba dans en mesure et kabiso na nunye ce n'est pas une source et loko na ko senga pe na l'état na biso toza mboka monene banyongwa mike ezaka ka sporter ata okena UA Union africaine comme on a retard tokena oni kuna retard ba organisme belé ba retard ezo pesa image mabe okoleka boy c'est qui congolais